wana ebiso vérité nde navandi ka boye nakobando détailo ba mouvement nga nazala ba pipetsa ba musicien na simbela bango ba guitare na lingela bango basi nikela bango ba catch oh mais elo esala nga pona lo ba vérité na bien ce na otambo na pona lukanzela mo bo so tinding mutu ko la sanga TV nan auti eja nkanza to vanda bo ebisinga to vandi bo to mela mais amoni mo mo le katindi ma kelinga na mo siona yo na besoin yeba oyo ana oposa na kina sali mission tant na okenda na loko epa na dej s'il te plaît na tout maman comme on a maman pardon au moins place bato bavandi wana vena ngamo atininga na benga mais yo lingano yete na biko boya mais nana musala mo fona zo epa na eza très important yo so ye solisa ataka normal ponga kana zo lo na oposa na sala bon et puis na bando ya na basi mais ngana ndo so la déjà pona eba ye lo na luka au moins lo on a so na comprendre bien Ozo kangamana wera o soutenir wera son par rapport à mambo et komi po wera beta zini pamba pamba ozo apé chance wera mema o poto ndinga mema ba journaliste msusu na deji wa Congo déjà na on a famille à poto wale et puis na famille bien monde na bo kaso ngwana bo rara matika songo za komba mama na ngasiko fota la famille onga kolina et a famille comprendre de la forêt sui koke poto amemangai ngana na nani po wera memanga aux animateurs culturels. Les animateurs culturels, mais M. Souvia Zouaka des fois talanga. Dans Wera, à même bateau, n'importe à combien un pengai parce que na mutu na ipe musa na ngai. Et puis poni na côté marambwana, na côté marambwana poka Wera za Wera te. Powera Azawera ya Congo, cela veut dire artiste musicien congolais ou libanda lelo soki total la mission mo ya faire les kay na libanda bo bayamba ke faire alo ba français. Toi tu penses que baton ba mon affaire on a ba boule faire ya maman ba on a papa bon. Ba boule faire nani? Ya Wera. Ba fali pour pas ya rapper maison mère. Donc na koti marambona te po oui, on a côté marambana pour na respect artiste. Et puis na côté yango po ezalo wana na deje boakungu ofingi musicien. Lelo devoir na ngai, devoir na ngande na vandi. Ba check on a liste c'était parce que neto ki ma solo ba journaliste nande ba soutenir héritier po héritier za ba concert et belé libanda au voyageur ke beta lokwa yo se retrouver na liste ya na te ba journaliste na ngondo créer rando. Na ebisi so lingi mutakufa na poto. Ok, beta siko. Papa chéri kutazwa contrat ya Bercy. Abeta te. Jibe mpia na koto abimboko basoso bantaba bambwa. Abeta te. Siko boni bo perdre mutu na famille congolaise. Mutu mobo non to boulete non to cheikate. Ah na deji ba kuma ramni bolo ba kombata na basisi maramna ba onte. Bazana no. Bazana kombata. Ah ouais, ngana kombata musique. OK. Combattant musique ça veut dire na loba qui ont déjà la sac appel moto aussi mbawera bo finga ngai musenzi salité azo profiter le nandimi na zong sabino na nzela epi na loba ki boy journaliste nyonso ya mpoli abosa na artiste musicien ponga na bandi de marchand déjà et comme avamo bengi ma oui on a besoin na yambo bien la matika son pour comment déjà le bandit démarche à diaboliser bateau moni Blaise Alingi café noir de la Norvège n'a pas tout mbombo bo comprendre maso matira songo lo balo alors bana munorone moko alors ça la campagne na mabe ya ba journaliste ba musicien na lobi bien ba journaliste ya mabe cela veut dire ba o bien ba yamba ba OK comprendre yana bato musuke po benga ka Sankara ba obinise rumba chacho menga so na bengi via yamba matkas kasongo wana so ve mais mutu ba petwa gave yamba ekana solane bien na deji ba Congo CV na mboro ya Congo o yo anango ba ngba ngoti to mi pesa no vale yo tango sa TV ba ngba OK école vraiment de temps dans le école université école you a déjà na TV et puis nous on internet beton okuta na bango batala déjà na TV donc ba non na somo na o ce que you ko se laisser faire te na bango pour bango banga déjà baba fanatique non donc pour na we ranson to ke na bango likolo omoni we ralobati de la forêt lo batenga na vandage mususu na to beta li solo mon boy na vandage mususu piaka na poche nazala na 2000 francs 2000 francs je te dis des dollars na vana mbetu boy siko yebika nga nazala nalia 2 fois nalia na temps nalia na poko siko fana dame na poko moi maki mo bani mo sucré nataka bo 20h
téléphone nanga sonné sans carte compte benga oza na bien fait na parler hier la samba na la samba bo première fois na vie na vana de la forêt bo monde to vandi bo to vandi bo de la forêt lo ba simba ngai abetanga bo via lobby ngana yo kaka vie na suka nango kota na ka na koti na kara vie liboso ngana sima na ba wewa café musique vep singa obaye whisky ba chelo bouteille na bité prise na obela te fo baye whisky na bité prise na obela na suka nango bo ba mettre katarata ya to bimali banda boy na lo ba ko ba photo on en Facebook ba photos en Facebook prise à télé moi enveloppe de via solisanga et puis après sanga cop mobo et solisanga sko mwana mobimba so na za esko zo bato mwa mabe we wa pa ibani ba journaliste bele ba lekinga pe ako benga pe bango sko na vanda ya mpiaka et puis mbongo na zwa e danga na futa 3 mois et puis na tika na futi na cameraman faut ba matika so futa la na comme pas futa 3 mois merci beaucoup en tout cas na sir batutu ba landi biso monde entier bandi biso na Irlande na moni wana bijungolo ediakam motema ya mboshingolo kana kati ya Irlande wana moni Franklin Moleka en tout cas ba mbote na yo sikota la biso depuis Irlande d'habite Picho Pacha sota likonko na Norvège Mary Mbate vient ngai emebi de Chotoroute Papika Bakiriku binoto wana Stella Kasongola merveille mes enfants. Merci beaucoup Nesika Kitoko Cardo Bayambi biso na banda to na balari na espace Kitoko la durée et pas ya professeur Victor en tout cas tarelo ka professeur en tout cas kimia musique à Kitoko bo beta toura samedi dimanche orchestre betara net dimanche so beaucoup taillage no bombenga a Rosala wana donc samedi à lobi tozana bana ya viva la musique nouvelle écriture ya papa papa Kofi Matike biso artiste donc to soutenir bango et ça bien bo beti tour lobi na balari lobby samedi parce que l'autre déjà vendredi lobby samedi au petit tour et ça la bien ma casse donc te coutani prochainement rotika malam na banda kuna Boss Maurice Premier Diego Cao les bâtons de Moïse